mutuana za mosali ya nzambe te ayeba ki pe nzambe te atikali pe koyeba nzambe te. Mosa nzambe alekaka na ba réseaux sociaux pour ba bêtise te. Mosa nzambe alekaka na ba réseaux sociaux akota ba musique ya mukili ba mukili ya bata mukili africain terre ba mission ba sina ba parti muso tu ko bomisa batwa. Babota bina nzoto te na makanza batu te na makasi ya batu te babota bina makila pe na nzoto te pe na mai ya musuni te me babota bina mokano ya nzambe bango nzambe wana obsoto ndimele par la foi tondimeli ye kanga pona nzoto na musuni na makila te comment ko senga makila mutu amelamu. Comment on sait que nous avons potalia? C'est un sacrifice, il y a makila mutu, nanzoto amutu. Bande kobo keba na ba mangomba bozokota. Bondi belande Yesu. Kangama na parole. Soki za mapesho pasteur moko. Azala bo sosoli. Ayebi nzambe, abanga kanzambe, atambola na molimo. Kangama na ye. Mutumoko awa asabla peka na région moko songolo alobaki memike ya lingaka Branham koleka Jésus Christ. Est-ce que ça normal? Hein? Branham va kufela nani? Hein? Est-ce que Branham a sauvé? Branham a ki mosel lokola nga lokola yekuna lokola pe yokuna zo sera nzambe. Babangombo eza babangombo nzambe te. Ata ba bombi identité na bango. Basako branche, basako ko tia commerce fasia liboso. Mais je sais baki bokoy babango na misala na bango. Même ngai si je suis dans le faux un jour ekobima. So brasa na kata solo, na kotika na kata solo ndenge boyebe ngai. Dans la communauté. Non, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bandeko, batonyo somoni baosala mabe. Na kombo Yesu, ce ne sont pas les élis. Ce sont des envoyés du diable pour balembisa batoyo, bandime spécial dans la vérité. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Mes bien-aimés, chers Internet, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit vraiment favorable. Nous sommes devant vous par la grâce de l'Éternel. Oya sengi keto ya lisusu tokutana pour la émission ya mokolelo bato boningaka chaîne abino chaîne préférée Silver TV chaîne abana nzambe chaîne bato bandibela nkolo chaîne bato bazalaka elongo na nkona biso espacia oya kufela chaîne kulusu traite nzambe aleka na kopambola bino bo aimer bo liker bo taba cœur et puis bo partager émission oyo pambate émission oyo eza toyaka pona ko édifier bana nzambe eloko kam sakangai bana nzambe tozali moi ebele mais tolinga kotala ba émission oyo ya bonzambe te oyo édifier batu oyo elendi saka batu oyo ki obongolisa bato mitema et que zo sa bato na bonde ko nzambe bana nzambe totala kayango te et kam sakangai mingi bo que c'était ça quand on a makambo ya mukili so batozo fingana batozo swana bazo ba bêtise bazo sala ba makambo za tina ndebo ko pesa bango ba vie ebele mais ba chaîne oyo eza ko difema na nzambe e ko baksa un plus likolo bo mona yo etala makapenza te vraiment
Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis de cœur avec vous. Très ensemble, aleka, nakopambo la bino. Yawon a sengi na baepaso. Oyo, batala la chaîne abiso. Bo s'abonner, et belé, pambate, le noto ye, so monito ye, boye makambo ya malamu ezali. So mo toletia mo mikolo belé. Bon, c'est comment on a été parce que santé zo déranger maman mouké et puis na ba démarche on soit miké to ça là mais to ye pambate li kamakoloba. Ezali, il y a bon partager, ce qui n'a nous, on s'abonne, kota, on s'abonne, na chaîne Nabino Oyo, bon s'abonner massivement, na chaîne Nabino, peut partager en gros, pona, le kumu, yankolo, le noto elinini, to eli bilo komi balé, on a kolobela. Na kolobela, pona li kamboko et les kaki, na, par réseaux sociaux, bon mona ki ango, to ko développer ango, na ko sa analyse, na ko attaquer makambala mokote. So na moni likambu na lexaka mwa tangu sima nango ndenge moli mwanzambe ko kambanga ndenge ko lobela ngai na ye na ko sele émission na talaka motema moto to shosho teka na moli kambu et ça na tongo na poko na l'équité na sali ba analyse pe la bondeli nzamba pesanga maele ni na ko lobela ndena ko lobela yango na ko lobela pa bateto evitaka ba bêtise o bana ko koloba makamsusu po e pesa nzambe le kumute. Yami bene kolobela makamba mboka. Est-ce que mboka zo tambola ndenge Bible lobi ndenge nzamba lobi tokotala yango par rapport ya ndenge mboka na biso ezo tambola na bitumba o tozanga na kata mboka. Vraiment bon aimer, bon liker, bon taba cœur et puis bon partager et ko sala bon malam. Yango na ko senga na bana nga bazana poto mon fils chéri papa il est évangéliste. Partager émission pe mbote na yo na mwasi na yo. Bon approprié maman Nancy, bon partager, comme ça bon malamu, dans l'équipe pas ya maman Mati, non bana yo, bana nangai, c'est papa Nissé, bon partager, bon aimer, dit oh yo, et l'émission est comme ça bon malamu, pourquoi pas, mon nangai, c'est Mimi Tomadouda, na chéri na yo, frère Yava, bon partager mission. Bon partager en gros et comme ça la malamu n'allez pas y avoir ces expériences na France bon on a été basé en France et puis moi c'est maman Brigitte n'avait maman Bita bon partager et comme ça bon malamu frère José Bassaoula na France bon partager en gros et comme ça bon malamu sœur Balbine et Mondele na France partager et comme ça bon malamu donc bien nous tout partager vraiment et comme ça bon malamu pensa na biso a rejoindre le kumu c'est Mariam partager yango et comme ça bon madame na pesa pe bambote na yo dans l'équipe na excuse les États-Unis na moni bongo kuna moi na frère Lievin mon enfant chéri na moi sino ser Gigi zama pambo la bino bon partager émission oyo et comme ça bon madame moi na ngai sœur Sylvie Kigalou ma fille chérie partagez émission oyo et comme ça on peut monter na yo na l'équipe on pas ya Jombo Bolibanda docteur mon fils ya mosala nzai munene docteur Jombo Bolibanda partagez avec comme ça na malamu na pesi millions sur bambote et comme ça bongo malamu bla aux États-Unis c'est Moyuma Gracia to sole mu connaissez bien partager mission oyo bo aimer et resala bongo malamu soit tant communauté limbisa bon l'équipe na ebele mama vero na Allemagne nzambe aleka na kosunga bon partager émission oyo et resala bongo malamu mingi na bosanité est-ce que mo tema na ngela laka ma chérie na bengake ma bébé hein yepe azabongo moko ba jouer sa minene na chaîne abiso Bénédicte Chipatoka Makela est-ce qu'il y a un motema na ngela la yemtu nzambe kilizage po alambaka alse vangai na zana santo na zana ngolelo nzambe ale kono pambola ye na bosanité bokilo na ngai mama Marcelo nzamba pambola ye bana ngai nyoso tu ya va de bereka pe bana nga na boto na musuni nzambe ale kono partager ko pambola bango Bellevue Makela, Sephora Makela, Plamedi Makela, Grâce Makela, Bénédicte Amoke, Makela, Nzamba ne kono pambola ye, pourquoi pas? Na pambola pe précieuse, Nzamba ne pambola ye, Bolibisa, Nzamba dédicacé batoyo ngai, sans oublier Fibo, chauffeur à papa, Nzamba ne kono pambola ye, et surtout na pesi mingi merci, na mutaza la caméra, Josué Luanda, caméraman espace.
nzamba le kanoko pambola ye et puis na azabo na réalisation ye pas boye comme tazo réaliser misalo lo mais réalisateur na biso l'homme valable Cédric Makela nzamba pe pambola ye lelo bandeko tozo partager la bino biloko oyo mibale makambo ya bunzambe elekaki na réseaux sociaux ndeko moko a sacrifié mwana ye alobi ke nzambe mtatindi ye a sacrifié mwana oyo bandeko baningami mais tokomeka ko partager mona bino soki pe ko taba commentaire et ko sala bongo malamu otamo ba commentaire vraiment nzambe akoleka na ko pambola yo et no kombe na lobaki tokolobela tina mboka est-ce que mboka lepso ezo tambola na lolenge Bible lobi to lolenge oyo nzamba lingi nde tokolobela ngo buke mais mingi tokolobela likambo oyo ya ndeko oyo il paraît que aza branamiste ndenge moka lobaki aza branamiste mais abomaki mwana ye a égorgé mwana ye alobi ke nzambe mutu atindi ye a égorgé mwana oyo ngai pasteur Vincent votre frère en Christ nayaka na mwa retard soki bato balobi ngai na ye naye kosala mwa moke analyse mpe nde kopesa bosolo oyo eza bo na kati ya bible mpe oyo nkolo alobi nakosala na Josué Luanda cameraman espace tiela biso nanu elema wana nayebeke bandeko basima landa yango mais tiango nanu totala bongo to analyse mpe topesa oyo nkolo atindi tokabola na bino na émission oyo. Continue. Dans ça, c'est l'ordre de l'éternel. Oui. Ordre de l'éternel. Donc, l'éternel a dit qu'il faut qu'à Kingo. Tant que nous célibataire, na bonde la Kinzan. Oui. Kinzan, ce qu'on peut dire, moi, na mobile. Moi, na wana kusali la. Oui. Bon, na bonde la Kingo mobile, incarnation déjà. Oui. Il y a la suprématie divine. Oui. Et côté la Kingaï, à l'âge, il y a pas 21 et 23 ans. Cette reconnaissance au one, n'a pas ensemble dans la célibataire. Vous savez pour jouer un corps physique sur la terre. Sauf que si on n'a pas fait ça, il y a un Joseph. Le moine a un salé là, oui. N'a pas été le moine. Qui a 20, 21 ans, c'est mon fils chéri. Nazaré n'a des camboudins, Asali n'a pas mon pote, Nazaré n'a pas de problème interne, le même éternel. Oui, à côté la campagne. Alors, les fils là que je t'avais donné, ils ont mis c'est l'angaï, boumé l'angaï. Na technique nyonso ya kodévier ekoki kaka te tala ndenge na kongi donc yango esali ke yo kata ekingo okataki na ye moto asimbaki maboko te mais alali komini okati yo moko te ye te na ndenge mosusu azali awa te bazalaki esika moko na maintenant nasimbi maboko ya mwana pour kata kingo yo moko yo kata kingo mais balalaki ye place moko tango peut-être la pimo esima alors ye nde ayekosimba ye déjà ngai na te ngai ye asimbi po akata kingo te mais asimbi pas associer mon problème avec elle et ça ngai moko donc yo moko kati c'est l'ordre avec ça ngai ah donc no kati kingo ko kota paradis. S'il vous plaît. Dans le but, nous avons quatre qui nous ont accepté. Bon, c'est son ordre. D'accord, c'est bon. Tu comprends, hein? Merci, Josué Luanda, caméraman espace, Nzambe Aleka, na ko pambola yo, na salué pasteur Flamme d'Angola, on s'appelle mon rabat, je séminaire na chaîne Abisso, Nzambe Aleka, na ko pambola yo. Bien aimé les kansi tomoni ba dire ya ndeko oyo alobi avant de pesa verset moko tomi balé parce que ngana ngana ko pesa ba verset belé te na be mission oyo ngana salaka ezate ke toyebi yango te toyebi
parce que nazali berger, nazali pasteur, vocation na ngeza yango wana. Nzamba benga ngai pona zala mosali na ye. Mais namonaka émission les églises te. Talaboye, dada kuna, salaboye te. Soko ningi okande pesa ka verset. Landa émission on a salaka na église okomona ke ba verset ngo beto yebi yango. Mais na ninga kolobela ngo te lokola tchakumo azako sala récitation. Te. Na vous avez exemple moko. Ezra de komoko parmi ba deko pesa ka verset belé wana. Après ça verset na chapitre. Mais je suis Luanda. To lukango version de salakati. Et salakani angote. Mais on appelle ça la volée comme ça. Mbangu. Et puis les kino batwa kasi kalobi verset dans la Bible. Ok verset wana banamu ki le salama tieko kufa et ko tika dans la Bible te pensa dans la Bible te. Ozomona likola sa botuke na bien belé. Te. Bien aimé. Avant d'appeler ça moi verset moko. Chapitre moko na verset moko. To landi ango. To moni ba tira ndeko. Ndeko ya lobi nini? Alobi ke takazaki na nous gêne. Il paraît à bongola ki motema andibela ki nkolo mais asala ki nzambe na vina ye asunga ye abota mwana ya liboso azala mwana mobali soki nkolo apesi ye mwana mobali ye akokaba mwana mobali oyo epai ya nzambe akopesa ye epai ya nzambe. Alors tangu ndeko ya koli akoli mo muke aye kobota pe mwana mobali. Alors ndeko ya bandiko yoka na kati na ye nzambe abandiko senga ye mwana wana oyo no baki okopesa ngai mwana soko boti mwana okopesa ngai mwana na yo bon sikoyo yo boti mwana mobali na koksi mokano ngai pai na yo pesa ngai mwana wana. Alors ndenge ndeko ndanga lobi nakasi bolandi yango nzamba abaniko tungisa ye ponde kwana apesa ye mwana mobali. Mais lolenge de ko robaki ko tungson nzamba zoko tungisa ye po apesa ye mwana mobali ezate ke apesa mwana oyo abando sena nzambe mais aboma ye do asala sacrifice ya mwana oyo a sacrifice mwana aboma mwana oyo atumba ye mbeka epa ya nzambe bada ya nkolo bande konanga balinga mikati na kolo Yesu Masia. Est-ce que voix oyo ndekwa zeko yoka ezaki voix ya nzambe? Est-ce que ve oyo salaki atumbela akapesa mwana ye epa ya nzambe ezalaki ve ke mwana oyo asela nzambe to aboma mwana na ye po atumbela nzambe mbeka. Bandeko bamituna nazali ko tuna peto zali ko mituna. Est-ce que nzamba liaka batu? Est-ce que nzamba melaka makila ya batu? Est-ce que soki moto alobi ke mwana oyo na kokabaye epai na nzambe ezaka boma mwana wana? Bandeko tokeba na ba religion oyo yaone sabuke bandeko na kata religion nzamba zalaka te. Nzamba vandi na bunzambe na ye. Ba religion c'est diabolique. Na kati nango ezala ba totem, ezala ba rite na ba salaka, ezala ba système na bango ba adopta. Mais bazako kosa ke bazana sima ya nkolo Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tokeba na ba religion oyo onga na zakaboye onga na zali catholique onga na zamta église réveil onga ina za planamiste onga ina zali orthodoxe onga na zali mutuboye onga na zamta pevalongo bande ko tokeba tozala ka mingi ba disciple à Jésus ke bato ba religion ke bato ba mangomba owendo sala ba gaffe owendo sala ba comment dirais ba bêtise mais osako utiliser comme Yesu. Mais ça vous embêtez. Tout ça on va passer pétage babimi. Mais nasima na bango basa ko tia comme Yesu. Tout ça on a ba fazeli de bimaka. Tout ça on a bakamantenge na ndenge passer moko abomaki mwasi na ye abomina na bara na ye. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ça on a bakamantenge na ndenge bandoko balingami. Est-ce que oyo nyonso ezosalama
nzambe mutazotinda biso tosalaka yango nakoloba na bino non. Soki totangi mokanda Jean chapitre 1 comme na verset 1 bolimisa pena nakona problème makasi ya misu moye na ntango eza te me botanga na mandaku okomona bi ozobake nzambe azali kozongisa biso na ebandeli. Bible ezali kozongisa biso na ebandeli na création. Ntango nzambe alingaki kocréer mokili nini ezalaki? Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lilobande ezalaki, bamangombe ezalaki te, ba religieux ezalaki te, ba sacrifice ezalaki te, ba retraite ezalaki te, mabale ezalaki te. Mais au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Liloba yango nde ezali nzambe. Yango moni Jésus alobaki na bayeko na ye. Boninga na bino po ete bayeko po ete bamukili bamona ke baza bayeko na ngai. Liloba ya nzambe c'est l'amour. Liloba ya nzambe c'est la joie. Liloba ya nzambe c'est quoi? C'est la tempérance. Liloba ya nzambe ezali oyo ezopesa mtu qualité ya bomoto. Liloba nzambe ezosala bomoto ya mutu esalaka. État d'âme mutu ezala intact. Mutu azala parfait. Mutu azala mutu masumu te. Ya Bible ezoba que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Liloba nde ezokela biso. Liloba nde ezosala po tozala. Eza ba makambo nyonso tozomona te. Est-ce que ndeko wana aza na kati ya parole aza pe komikomisa naza mutu ya religion songolo te bandeko wana ezalaki diabolique, c'est satanique, c'est diabolique bandeko. Nzambe aliaka bato te, amelaka bakila batu te, me bambongo totiaka badile totiaka bofrane nzambe te mutu aliaka yango. Mais epesamaka mpona kosunga na misala nzambe, mpona kosunga na basali ya nzambe. Mais la priorité ya bongo ya mutu abongo na motema andimela nkolo lilobe kota kati na ye evanda kati na ye ekomisa ye mutu malamu. Kobongo na motema lingolo banini kotika mabe kosala malamu kondimela nkolo kolongola mabe kona kaya malamu parce que nzambe azaka na kaya malamu. Oyo nzambe nini aza kotinda mutu akata mutu kingo atumela mwana mbeka. Oh me bandeko ezali kama kokamwa ndeko wana bandeko naza koyebisa bino au nom du Seigneur Jésus-Christ voisin koyoka peve ya sakataki patumela mwana mbeka ezalaki ya nzambe oyo ngala zote ya bino te. Pe mongo azali koyoka eza ya nzambe oyo nazosakola bino ye te. Ndeko nazalaki na baparti na ye na diabulu na milimu mabe. Parce que tout d'abord mwana aza sacré, mwana azali kote pa ya nzambe, mwana ayaka pamba te, ayaka na nzela bolingo ya bato ebele balingani na miso ya nzambe pe na miso ya bato babalani to bakwelani nde nzambe abali kopesa bango bana. Nebete batu msupe babota bana ya libala mama ya katovanda. Margeza libala eza bolingo mabe parce que bolingo wana ya libala mama ya katovanda bobala nite bobani ko bota bozo bota na kati ya fornication. Mokoso toko kota na kati ya bosindo ya eloko yo oyo bana nzamimba bayebaka te libala fornication ezalaka ya mama ya katovanda babali yo te mekoko mikotisa ndengana ndako ya mobali moko boye na miso ya nzambe eza malamu te, eza condamné na miso ya nzambe. Bible ezobake esengeli mariage ezala honoré na miso ya nzambe pe na miso ya bato. Je me pose la question, est-ce que moto wana oyo abomaki mwana na ye, mwana oyo abota na mwasi oyo asentaki ye to na mwasi oyo abalaki na mbongo? C'est ça le problème pe.
parce que na pekisaka mingi mabana pour la fornication pour na nini eza la bana bozobota bakozala jamais protégé diable akoya akozwa le devant le kola banana parce que basili protégé te parce que li bana no ezalaki honoré te ndeko kozape te yoka ba vérité neza koloba na yo bamakambo oyo bato baloba yango te bapase baloba yango te bakobaka koteya yakaka ndeko ozali nzambe moka yebi te nzambe ati moto pe ati mibeko ne likolo ya mutu mutu atosaka mbeko ya nzambe mpo mutu azala protégé libana ezala protégé musala ne ezala protégé bana ne bazala protégé na se na moi oyo azala protégé obi pourquoi tozokufa avant parce que toza na se ya protection ya nzambe te pamba te tozotelemela maloba ya nzambe toza kosala te oyo nzambe alingi tosala alors soki mutu abimela libanda maloba ya nzambe aza so protégé te omonaka Adam na FT tant babukaki mibeko balandi maloba satana directement bazaki chasser na jardin de terre. Est-ce que mwana oyo abotaki na mwaso abalaki na mbongo toi sentaki? C'est ça le problème. Ozomona donc mutu oyo azali mosali ya nzambe te azambelaka mpe nzambe te azali mosali ya satana. Tout d'abord mpona kozwa mutu kokata ye kingo mutu aza ntaba te bien aimé mutu asala bomoto kati na ye kibomoto ne ezosala akoki kosala yango te akozala boma mpe na nkele ezala bato mosusu soko tumutu azoki pota la pota ezaka problème bongo kozwa mbeli mpenza ozoti mutu na kingo ozokata soki akangaki ye maboko soki asalaki ndenge nini ye ngano toyebi te. Bien aimé, c'est grave. C'est grave, bien aimé. C'est grave, c'est plus que grave. Donc même c'est gravissime. Tala makamozo le kalelo soi-disant na bato balobi ke bandime la kolo. Bato bandime balobi ke bazala mangomba. Yango moni Jésus loba na bayiko na ye aller dans le monde entier et faire de tout le monde mes disciples. Kolo azala posa ya ba religieux te. Na ba religieuse te. Kolo yesu azala posa ba disciple na ye. Azala posa ba disciple bandeko. Jésus n'a pas besoin de religieux. Top ma religieuse. N'était celui aux na ngai José Luanda. OK, Jésus azala posa ya ba disciple. Ba tous sont ma disciple Jésus. Ba lo mana mabe, ba na ko sala malam. Jésus azala posa ya wana. Ana posa te ya batu oh ngana samtani ngomba songolo oh ngana samtani ngomba songolo yango to songona lo pasteur na pasteur bazo fundana pasteur moko ti lelo akoma paralysé akoma inapte po moninga na ya fundaka ye moninga na fundi ye pasteur akoti prison makala akotaki ok abimi kao akotaki na makombale maboko mbale na raisonnement malamu mais pasteur bimi inapte ngana tuna kaskoyo pasteur fundaka ndeko na ye tama tala ka pasteur wana motema lelo bakani bandeko batomingi basala na mangomba mais basala nzambe te pe mangomba mingi eza ya nzambe te bosoko na bino mobile moko ba caractère ya bato façon bato baza kosala moto andimeni nkolo aki osala yango te eza pratiquement impossible ke nzambe asenga mutu mwana na ye non na verset moko bible alobi boye yesu alobi nzambe alobi soki naza na nzala nakoya na ndako nete mpona senga ngombe na yo soki nazala mposa bilei nakoya kosenga epai na yo te mpo biloko nyonso ngami nakela yango mais comment nzambe akosenga mutu mwana na ye asakrifie mwana na ye abombele mwana na ye mpo nzambe amela makila to alia mosuni ya moto wana estce nzambe aza ndoki meme ata bandoki baliaka bato babombaka bato eza teka ye ati yo mbeli boye abomi yo babombaka mutu spirituellement nsima azwi ye physiquement moyo ndeko akamati mwana na ye asakrifie ye abike nzambe moto apesi ye mwana asengi ye mwana bandeko
eza lokuta monene pesa misala satana na kati ya bomoi ya ndeko oyo eza nzambe te mais omona moto asosoli te na kosambela so te tala bato basambelaka eske ndeko anasambelaka bandeko moto asambelaka nzambe ya solo akoki kosala moninga ne mabe te moto asambela nzambe kati na solo ayi kolula mwasi ya moninga na ye te ayi koboma mutu te akomisa batémoins ya lokuta mpo na ndeko ne te ayi kokosa na ndeko ne makambo te moto oyo bomoto ne bande kosala azala tata moko ya kitoko azala motu moko parfait motu moko saint mais lelo tala bato mingi babi bazosambela bakangami na bapaster bakangami na bareligion bakangami na baeglise na bango mais lokola na bako badisciple te lokola baza bana nzambe te tala bafaso na bango ya bajustement balekena na bapagano ndeko alobi kazali mosali ya nzambe asamblaka na église moko songolo na communauté moko songolo makambo ya asali ezala bato mosuku asambelaka te bakosala yango te soko lobi atumbela aboma mwana ye akolinga te mais tala ndeko oyo azoboma mwana ye au nom de Dieu au nom de Jésus Christ pabi ke natumbelaki mbeka nzambe azotumisaka mingi nazoka vone mingi nasala nini yango nabomi ye quel mensonge mais bien aimé c'est du mensonge nga naza pe moi vieux routier na musala oyo tanga nabongolaki motema je crois que bato mingi bazolanda ngai na bato mingi baza koteya lelo ta mosusu mingi bazalaki bapagano nga nabongoli motema na 1984 nabongoli motema wana bien aimé avant même ya nzeza kende na poto po bango baza bamikilista tongo napesa moto mingi ya nanga siskale motema ya nze expérience le grand musicien oyo aza bongo na poto na France atika nga nasala bongo ni motema bien aimé donc nayebi mpe mwa moke makambo nzambe yango ata mwa moke parce que mpo nazoloba ke so tozosakola kaka parti so tozoprophétiser en partie le bandeko Satan a vu le devant à détruire bon bato mingi à travers soi-disant bato bébé basambelaka mais baza ba disciple la société et donc comme ça na loba ki ngone bandele ya même émission même atala émission aboye omona kaka 90 vies 60 vies 30 vies pas quand même 500 vies et ça problème mais bana nzambe bazali ebele pour ne pas bandenge wana parce que bato asambelaka ya solo baza muke badisciple ya Jésus Christ baza muke parce que royaume moko peuple ya royaume wana bakoki kobunda te royaume eza divisé ekorenie te comment un enfant de Dieu akotelemela makambo malamu neti aboye oyo twali kosakola mpo na nkolo ya kotala yango te apréféré kotala koswana na réseaux sociaux azopréféré kotala mitakala azopréféré kotala baconcert banini moto wana abongoli motema te nakomwana nzambe te c'est clair eza kola moto aboyi mwana na ye aza ni mosali ya nzambe ni mwana nzambe ayebi mpe nkolo te bien aimé dans le Seigneur nazokoma nanga na suka mais so otene mokanda ya Jean wana chapitre 1 au verset 10 à 13 miso eza mobulu mwena ntango eza te bible ezoloba boye epai ya bato nyonso mwinde eyaki na mokili mais mokili epréféraki molili Jésus qui est la lumière il était venu chez les siens mais boya ye bayambi ye te bato bapréféré molili eza lokola bemission ya kitoko boye bato batala yango te tie mission ya koswana mise kingandi azokrete kingandi mutu kingandi azoloba babétise omona bato otala bavie okokamu donc bato bapréféré kaka molili yana lobaka mbala mingi bato bakobika baza mingi te je suis liwanda mama bene bato bakobika baza mingi te ma chérie Bénédicte baza mingi te papa ni evin bato bakobika baza mingi te mama Gigi bato bakobika baza mingi te
Celle Sylvie qui gagne vraiment dans Nzambe à solo. Bato ba robika baza mingité. C'est rigette. Bato ba robika baza mingité. Je vous dis la vérité. Et vous se dit, bino bato bondimele spasaka na solo, botigama, maman Nancy. Botambo la kana nkolo. Tala ba kabezo le kana mukili. Et ça la biso basali ya Nzambe. Et ça bato bandimabike bandimela nkolo spasi yango, lokola bandimi. Bien aimé, tous ça bate, bana basamba kana solo, bana basamba na lukuta. O mona pena mosali Nzambe na makambo sala, paye kuta sala ngote. Tane joyu, akati mwana kingo. Watu mbili mwa Nzambe mbeka. Voya Nzambe zeko tumsaye, pesa nga mwana. Azoka pata mapete, azoka mais j'ai fait la volonté de Dieu. Ce qu'on a sala nini? Na kusi mokano Nzambe, kale mokano Nzambe kokisi. Sataniste. Mwana diabulu, ya Lucifer. Bien aimé Zamba wa mingi. Mais Bible qui tient le Bible. Kasi na ba bandimeli na kombo ya Yesu. Bo bandimeli ye. Bandimeli nani? Bandimeli kolo Yesu. Ngana ngaba tuba bateke na yamba kolo spasi ya lokola te. Ngana ndimela kolo spasi ya azala kolo pe mobiti na ngai. Bozo ndimela lokola ya bozo ko mabana Nzambe te. C'est très important. Bozo ndimela soko babike eloko yeza lokola kiti eza kiti te. Soko babina mwana mwasi oyo aza lokola mwana mwasi pasteur Vincent. Est-ce que comme maman ben te asa maman ben te? Et nous on se sera formé à lokola eza la yango te. Osomona Yesu bandimela lokola te. Bandimela za lokola po mobiksi na yo. Mwana muso kaka na yamba ekolo Yesu lokola mobiksi pe mondimena lokola nkolo na ngai na yamba lokola yako bozoko baba Nzambe te bozoko baba Nzambe te c'est regrettable na kase lokola fungolo po sosola yako mona 4 mabeba ndo sala kaka Yesu aza lokola te Yesu azali nkolo pe mobiksi ya bato na baba yambiye na baba ndimeli pardon. Et puis ba yamba kankolo te, bandimela kankolo. Pon kolo ko monete po yamba ye. Ba yamba ke loko yozo mona. Neti jose la ko yamba ye. Na ko yamba chéri na ngai chéri mama bene. Mais yaso no mona pina mona pona yamba ye. Mais vu que tu des alines de foi. Na zate ko ndimela ye, par la foi na ndimeli ye. Yango so ba yamba ke te ndimela ka ye. Loko la te, mais bandimela ka sa la kolo po mbiki na yo. Babike na bato bandimeli ye apesi bako bokonzi ya kokoma banani bana ya Nzambe yoka Bible lobi bakamelobi Jean chapitre 1 bana verset 10 à 13 bato bandimeli ye apesi bako bokonzi ya kokoma bana na nani ya Nzambe. La Bible nous dit ceci babota bina nzoto te na makanza batu te na makasi ya batu te babotami na makila pe na nzoto te pe na mai ya musuni te me babotami na mokano ya Nzambe. Donc d'office tant bandimeli kolo swasi ya bakomi bana Nzambe na nzela makila ya nzoto pe ya mai ya musuni te mais bakomi par la foi bakomi bana na Nzambe. Bango Nzambe wana omsoto ndimeli par la foi tondimeli ye kaka pona nzoto na musuni na makila te. Comment que c'est na makila mutu amela? Comment que c'est na nzoto mutu potalia? Asenga sacrifice ya makila mutu na nzoto mutu. Mais ça m'a ramené kuta. Bien aimé. Tanga yango Jean chapitre 1 verset 1 tina 10. Petanga 10 à 13. Au moins la Bible lobini makamana nyonso. Bien aimé. Nzambe nini wako senga mutu? A sacrifier mutu. Bona tina na ye. Non. Anne a sacrifié mwana na ye. Comme on est Samuel. Est-ce que Anne a kataki Samuel kingo? Pas bon mais apesa nzoto epa Nzambe. To mwana oyo tango excuse abotiye Anne azuye aketika ye epa ya sacrificateur Eli. Na temple. Poete mwana oyo asala Nzambe. Est-ce que Anne kamataki Samuel? Apesi mbeka lokola ndeto tumaka nini poisson de mer to ndeto tumaka soso. Non. Est-ce que Anna kataki mwana kingo? Non. Même si tu n'es pas Abraham
Nzababi Abraham kabelaka mwana yo. Abraham akena na nini na eska oyo nzamba la tsakiye. Tango asimimbeli pa boma nani Isaac. Nzamba pexi Isaac apexi Abraham. Habité kotia maboko na mwana yo te parce que Dieu ne mange pas la chair humaine. Nzamba aliaka musuna mutu te. Alexia Abraham ngombe moka zalaki wana abitumelaka meka na ngombe oyo Abraham a épargné mwana na ye Isaac azwi ngombe atumeli nzambe meka bandeko bokeba na bamangomba bozokota bondibela nde Yesu kangama na parole soki nzambe apesi pasteur moko azala bososoli ayebi nzambe abangaka nzambe atambolaka na molimo kangama na ye soko za na un guide spirituel aza dans la vérité parce que la Bible nous dit que nous sommes dans le véritable c'est Jésus-Christ n'est une capacité de ça n'a pas gravement converti je suis un disciple de Jésus je suis dans la vérité bien aimé na suka n'était sur la rôle de je suis Makambo atolo bango après hein attends l'émission mususu parce que Makambo est très important moi na nzambe tala ke église nozokeni tomona ki mutu moko awa assemble peka na religion moko songolo alobaki même que ya lingaka Branham koleka Jésus-Christ est-ce que ça normal hein Branham akufela nani hein est-ce que Branham a sauvé azalaki mosali lokola nga lokola yekuna lokola pe yokuna zosela nzambe mais comment tu vas avoir comme ça langage moko eza qui grave kengala ninga Branham koleka même Jésus-Christ je peux vous choquer ninga Branham koleka Jésus-Christ ozomona ke bato basala nzambe te bamangombo eza babangomba nzambe te ata babombi identité na bango baza ko branche baza ko tia commerce fasi ya liboso mais Jésus nabaki bokoyeba bango na misala na bango même ngai si je suis dans le faux un jour ekobima soki nazala kata solo nakotika na kata solo ndenge boyebeli ngai bien aimé nazokoma na ngai na suka bolanda bato wana te makambo mpe choke oyo te parce que notre Jésus mon Jésus a tout dit. Nakata Bible loba tout. Na mekola suka bokomona boy. Bokomona boy. Bokoyoka boy. Mais Jésus a pesi biso avertissement. Alors bito ningana te. To kwa sa kondima na biso te. Na Apocalypse Bible lobi simba oyo sui. Po mutaboto na botono na yote biso toza na couronne ya bunzambe kana biso toza na bilembo ya bana nzambe kana biso to ekolanda bato yote bien aimé ya bana sengi na yo partager mission oyo like chaba j'aime partager yango eko sala bongo malam Sœur Miraesa na France partager mission oyo Sœur Mariam na Belgique partageant le na chéri na yo Sœur Anita Madouda non Sœur Anita Patricia partagez yango Sœur Ariette d'Angleterre partagez yango pourquoi pas moi na ngai on a lingaka mingi Esther Mabengi le diamant noir na mobali na yo bo partager mission oyo na Afrique du Sud frère Jures partager mission oyo na Brazzaville frère Pacifique partagez mission oyo bon partagez chéri nanga maman Bene partagez mission oyo je suis Luanda partagez mission oyo Cédric qui m'a là bon partager et Seigneur m'a solo Bible lobi vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira si vous demeurez dans ma parole vous serez vraiment mes disciples ça c'est Jésus qui a dit ça. Si vous demeurez dans ma parole, Jésus n'a pas dit que si vous demeurez dans la religion, dans les communautés, dans la communauté. Non, si vous demeurez dans ma parole,
vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bandeko, batonyo somoni baosala mabe. Na kombo Yesu, ce ne sont pas les Élis. Ce sont des envoyés du diable pour balembisa batoyo, bandime soisia dans la vérité. Mutroko na bandeko banigami. Yo lembisa na ndegedi. Pona botamo mabo pasteur te. Na ipe mundimi loko na yo. Na mona pe scandale. Nga mona ba pasteur ba secta. Tango na bongo neki motema. Première semaine, ya ko longona misala na musala molili na l'église. Évangéliste, on a qui responsable, l'équipe évangélisation. Assenté, mais ça n'a ni chaud ni froid. Un élu ne peut pas tomber. Un élu ne peut pas trébucher. Un élu ne peut pas être égaré à cause il y a bato sataniste, basina partina satana, na satana. Un élu de Dieu, un homme de Dieu, un véritable envoyé de Jésus-Christ, un messager de l'Éternel. Aïe ko yate, aïe ko pengwa te. Pour ma bakoyo. Et Seigneur yakak. O kito mata. To sala mukili oyo, diable azo régné, pe azo aller devant pour le robé bisabato. Tanga 1 Jean de 15. 1 Jean de 15 le bien mot. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que toutes ces choses-là ne viennent pas du Père, mais viennent du malin. Le malin, c'est le diable. Jésus a tout dit. Jésus a tout expliqué. Que le diable est le maître de ce monde. Il agit pour faire égarer même Bado bandibela Yesu kati la solo penate. Bato basaka le kolmo libanda le kolmo na kati. Bangonde bato yo Satana azo capturer. Bangonde bato Satana aza ko influencer pour ba pengwa. Yoko bili bato wana bakola na ba passer na ba pétage, bakola na ba passer na ba kiona, soko kabo na kosambela susute, ngai na tiki nzambe. Mais moi na nzambe ya solo. Attends qui passe vers ça quoi? Ngam na kufela yote. Je ne suis pas Jésus. On s'en alliance na postérité. On s'en alliance na lingoma moko sokolote. On s'en alliance na Jésus. Tikala na Yesu. Tabola pela moko Yesu. Alingi. Voilà. N'était sur ça ba minute combien? Oh, na complexe na suka. Tikala na Yesu. Tabola na Yesu. Ego sala bongo malam. Bien aimé. Bolanda baba kama mutu wana te. Mutu wana za mosali ya nzambe te. Ayeba ki pe nzambe te. Atikali pe koyeba nzambe te. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bolanda maloba na nzambe ya Bible. Bolanda vrai basali ya nzambe. O bazo kotemno maloba ya nzambe ya solo. Mosa nzamba le kakana na ba réseaux sociaux pour la bêtise te. Mosa nzamba le na ba réseaux sociaux. À côté de musique ya mukili, mukili, ya bata mukili, African terre mission sina parti, muso tu ko bomisa bato. To le bela kango que ni naye concerne ko bomisa bato. Bien aimé, le diable est risé. Mais risé naye et ko longa ka jamais moi na nzambe, o azakatira nkolo na solo, le kuta. Tika nzambe apambo na biso apambo le pepino baibolandi émission oyo na bokebi nyonso na sengi na yo au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pardon mingi on s'abonner et puis partager yango kabona na batana 30 personnes ata 50 personnes émission oyo pa bateto komi tango ya suka tango yo biso batoto très dans le Seigneur to lendi sa bobe azaka na nkolo ndelo social lobaki na Pierre tango kozala fermi lendi sa pe bandeko na yo. C'est votre bien-aimé le pasteur Vincent Marqué la Meshak oya tema kabino numéro ya nangai eza na sewana soko bengi to partager na yo soko to bondela to bonda na yo na zako ne semno ke mikolo zako ya na kosoka la témoignage na ngai comme des bandeli kino suka épisode par épisode
partie par partie. Et vous savez, madame. Merci à Josué Luanda. Caméraman de l'espace. On a la caméra. Nous avons pas moulaye. Il peut me remonter. Et puis réaliser l'émission. Nous avons c'était l'eau valable. Makela Cédric. C'est voie électronique. Nous avons pas moulaye. Moi, en tout cas, nous avons petit frère Jésus-Christ. Nous avons sanité. Maman Bene mon cœur. Est-ce que vous avez un la cas? Nous avons pas moulaye. Nous avons c'était pas un sommes en Afrique. En Amérique. En Asie. En Océanie. En Europe. Nous avons aleka. Na repambola bino ticket école bokas bonso azana bino bo partager bo aimer bo taba ba cœur et puis bo s'abonner na chaîne na bino sur notre mission mérité ndeto kutani Mikolo ezali koya na même chaîne et puis na mosel na bino mosel oya nzambe ndeko na bino dans le Seigneur le pasteur Vincent Makela Meshak yo so bokas bonso apambola bino apisa mlomo bomo yumulai pesa te kitoko to sisi na losambo kolo to banaki na losambo to sisi na losambo zolo kumu zwan kembo pona maloba yo tina munoka mosali na yo tekete kolo gifie bato ebele ezo sa bato mingi na nzela o pete balinga kubunga pe bato balembaki tele misabango o bandimelo te bandimela yo maloba ezala ya ngai monoko ezala ya nga plutôt mais maloba ezala ya yo à travers monoko oyo ti na nzoto na ngai pona kotelisa bana yo nzela kolo zwa lokumu zwa nkemo zwa masanzoli na kombo na Yesu oyo azali kolo mosungi mpe bikisi na biso amen. Que le Seigneur vous patafiole sur notre mission mérité nde tokotemeka ezali koya ciao kola papola bino. Ciel ouvert, na nzambe mani loboko na tata esengwani likolo banina ciel ouvert, ciel ouvert.